Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami. Wabino ndeko papa Lambert makwemi mo katina émission masolo ndenge bokolandaka yango. Topesi merci na yemoko papa Simon Kimbangu na bolingo alakisi akomisi biso susu na mokola lelo poete bokotisa biso na bandako na bino bolanda émission na bino oyo bino bokolingaka émission masolo. Ya solo masolo na biso ndenge tokolobelango na mokola lelo tozali kaka to telemi kaka na likambo yo ya 60e anniversaire wuta mama Mwilu atika biso depuis le 27 avril 59 tina mokola lelo le 27 avril 2019 ekokisaki 60e anniversaire na ye. Kasi lokola tomona ke mama wana azali lokola mama mosusu te nde tozali kolobela monene na ye na misala oyo asalaki kati na mokili oyo. Kasi na mokola lelo abino ndeko papa Lambert makwemi mope na lisungi ya mama Fifi Ndongala epai yazali papa prof Malonga papa Giro pe tomoni susu ke tozali na kati na plateau papa na biso papa François Henri yepa ali aye ko rejoindre biso poete akwa ko kota na kati netumba oyo na masolo oyo émission masolo ko salaka poete bino boko koyoka biso pe to kwa koyeba oyo ni to bongisi pona mokola lelo ya solo na mokola lelo tozali ne sengo to yambi ba mama na biso mibale ya solo mama ya liboso oza na loboko na ngai ya mobali ndenge bozali kolanda yango azali mama oyo tango nyonso bozali kolanda ye na ba réseaux sociaux azali kotatola monene na papa Simon Kimbangu azali kotatola monene na mama Mwilu azali kotatola monene na papa Simon Kimbangu kiangani pe bana ya papa Simon Kimbangu bango misato papa Kisolokele papa dia Lungana papa dia Ngenda Kuntima kasi ya solo lokola bino bozali komona ye na ba réseaux sociaux biso to monaki ke lelo toka ko bengisa ye na kati na plateau na biso na Ratelki France na émission masolo poete biso na bino toyoka mai oyo ezali kolobela na ba réseaux sociaux kasi bino pe bolandango kati na radio na bino bokolingaka mingi la Ratelki pe azali ye mokote tokomona loboko nanga ya mwasi tomona ke mama na biso mama Fifi Luyola ye tokozalaka na ye tango nyonso kasi na mokolone ya liboso to bengisi pe ye poete aya alobela biso pe likambo moneno biso to telemeli ya monena mama Mwilu nde ye pe to bengisi ye poete alobela biso likambo mama Mwilu kasi na kosenga na bino nyonso bandeko na ngai bozala kimia toyoka nanu bango soki nini bamemeli biso avant to banda na kopesa bango liboso mbote mama mbote na yo. Mbote papa Lambert. Mama kuna pa na yo mbote pe lisusu. Mbote papa Lambert. Merci ya solo bandeko boyoki bango na kati na émission masolo ekozalaka émission ba kwantona bato bazana makila moto. Émission elobelaka bele monene e papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Yango wana boye na kati na émission oyo po ete to solo la bele masolo ya monene na papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Mama santé na bino zali ndenge ni. To bani na yo mama. Santé zali malamu na ngulu ya nzambe. Ya solo mama Fifi pona yo santé dans ndenge nini? Santé zali malamu papa Lambert. Merci ya solo mama biso na kati na lingomba na biso na ko bengo tantine te po ete mbala liboso ngana yo to kutani tolingi toyeba na lingomba tokobenga maka bateyaki biso na papa na biso mwana mobali tokobenga kaye papa mwana mwasi tokobenga kaye mama yango wana biso na mokola lelo na kobenga yo tantine te na kobenga yo mama Feza na yebi to soki ezali ndenge wana osepeli nango na sepeli nango mama Feza merci mama Feza tokosenga na yo liboso omi bimisa poete bandeko azali kolanda biso bayeba ozali nani osambelaka na lingomba nini outi na mboka nini poete lelo okomeleso na mboka France topesi yo mama Feza. Merci beaucoup papa Lambert na sepeli vraiment mbala nanga ya liboso ya kozala na plateau na bino na ya biso nyonso kaka Ratelki en tout cas yoka onka na sango Ratelki na yoka onka na sango Ratelki lelo nakutani lelo na fandi pe awa na sepeli pena na ndenge bo invité ngai et puis na oyo nakoki koloba
pona ngamoko parfois nazaka mpe na du mal ya komilobela ngamoko donc ezaka mpe mwa difficile mais na mokuse nakoki koloba kaka ete mama Feza nauti kuna na mboka ya Allemagne et nayaki lelo pona ko répondre invitation na biso tosalaki na conférence débat ya mama Mwilu soki ko bakisa eloko mosusu pona ngai ba titre to koloba mama Feza zali nani en tout cas nga naza mopanzi sango banda kala nazali mopanzi sango. Mais oui, maman Feza toyebi te bande ko zali kolanda biso bayebi ke papa Lambert ayambi mama Feza po tona mama Fifi toyebi kazali kimbangiste ngana zali pe kimbangiste oye na kati na plateau na biso to lingo toyebi parce que to mono lati vert blanc oye pe kimbangiste. En tout cas na motuna wana eloko aliboso ezali ke kozala kimbangiste biso nyonso tozaba kimbangiste en tant que congolais. Oui. Mais mingi nanu basa ba dimetre yango nanu te et puis tango na lati déjà uniforme ya mama Mwilo eza mama na biso donc ezali déjà kozala na kati ya papa Kimbangu. Mais oui, mais omoni kozala na kati na papa Kimbangu na kati na lingomba soki ozwi batisimo ozwi baptême na yo nde okomi kimbangiste ozali ba kimbangiste biso to ba kimbangiste mais tango nano ozwi baptême te nano okomi kimbangiste autant mususu olati vert blanc ya solo okomi kimbangiste na yo moko na kati na mutu na kondima na yo mais toyebi te soko sozwi donc c'est que soki déjà baptisme soki déjà baptisimo yango na tomoni ke lelo komi olati vert blanc. C'est vrai, c'est ça. Na motuna wana en tout cas tokoki koloba ke naza kimbangiste mais kozala kimbangiste ya solo e bandi na liboso na oya molimo parce que tata Kimbangu ya za molimo naissance ya molimo yango ndezaka motuya ke oyo ya nzoto eza lokola na famille moko tokoki kobota bana oboti bana moboti mitema te donc soki nazalaki kimbangiste te nalingaki namona batata te balingaki bamonana na nga te yango tokoki oloba ete kozwa baptisme kozwa baptême ndenge ozoko maniola yango na lingala wana epai na ngai nayebi ke ezali témoignage public ya kondima eza processus mutu mosusu akoki kozala eza lokola exemple ndenge histoire balobaki na kolo Yesu na ekulusu oyo azwaki batemi te mandimeli kaka ye wana mbala moko akoti paradis azwaka te mais nakozwa bate nakozwa yango na makanisi na yo ezali déjà si ezali déjà po nakendaka déjà paroisse bon nakendaka déjà paroisse kimbangiste pe ndenge processus ezalaka na kati na lingomba donc wana pe eza déjà en procédure nango donc c'est ça mais il faut kobeta kapenda c'était nanu oyo ya molimo po yango nde ezali oyo tata yebi. Mais pour on dit mais là lelo esika tozali olata vert blanc mais ezali ke eyaki mbala mon côté c'est que utaki esika mosusu pe obanaki pe kosambela na besika ba confession mosusu mais lelo nde sikoyo omoni ke oye kondimela okomi olata vert blanc ondimeli siko kimbangi okomi kimbangiste. Oui, c'est ça. Mama Feza yebani mingi na kati ya lingomba oyo babengi église de réveil. Ah oui, on va. Voilà, église de réveil et kuna na église de réveil nazalaki connu beaucoup plus en tant qu'évangéliste, prédicatrice et puis nazalaki pe ko travailler même na domaine ya presse, journalisme ya kati ya lingomba ya église de réveil. Kuna na Allemagne kuna. Oui. Oui, et on a travaillé dans différents ministères. Il y a Mangomba Ebele, il y a l'église de réveil. Merci à Solo Bandeko, tu allez toujours continuer maman Feza, merci. Tu as vu que maman Fifi et yo vous appelez kimbangiste yo na évité pour que le basement mukete kapé mongongo na yo. Ndenge utika koloba papa Lambert ya solo ngai nazali mwana ya ndako, nazali mwana ya papa Simo Kimbangu. Nazali mwana molimo pe nazali mwana na ndenge mama Feza oti koloba ngo bien na sepeli nango ya témoignage public c'est-à-dire na kulaki mais na ko sepela mingi na moni makambo mama Feza za nango eza vraiment intéressant na yoka ende mingi papa Lambert. Merci ya solo mama Fifi toyoka epe mingi ndenge bozali koloba na biso mama Feza ya solo ezali sengo mingi topesio merci.
topesi merci na papa Simon Kimbangu pamba te l'axi bolingo na ye pa ina biso lelo biso na yo tozali komona na ba réseaux sociaux tobenganaki na téléphone tosololaki et tokozalaka na biso na tokosolola na téléphone ndenge nzamba kobongisaka yango et lelo okoti na kati na oye na kati na mboka France pe toyambi yo na plateau oyo ezali ya yo ezali ya biso mpona biso bato banso mais mama na kanisa tolingi toyeba likambango oyo ememi yo lata vert blanc oyo olati mama mwilu na kati olati papa Simon Kimbangu olati papa na biso bango misato olati papa Simon Kimbangu kiangani ebandaki boni po ete okoma ndengo ozali lelo. En tout cas pona koloba na lombango ebandaki ngai na koma na konetraka koma donc oyo bamsusu babengaka ngo mort clinique. Wana ezalaki ngai koutsama na kati ya mabongisi ya campagne convention na bandeko basi ya évangélisation de tozai kosala mais ya ngai na yaki kozwa moi nazaki kozala donc c'est-à-dire na yaki touché na maladie et maladie wana sikoyo et empêchaki nga na continuer action wana et ngai na kotaki na koma. Alors kokota nga na kotaka na komande na yaka kokutana na papa Kimbangu. Mais racontre wana ezalaki racontre moko oyo na ko benga ngo lokwa même enseignement eza lokwa mo enseignement parce que na mona ki mo makambo ebele penza eza vraiment makambo ebele mais na kati ya makambo ngo oyo nga na retenaki très important ezalaki tribunal. Na kendaki tribunal na tribunal wana bazo sambisa nga makambo ya vie oyo vie na nga réel sikoyo oyo natikaki ndingo makambo sosala po nga na kati na nga nazali koyeba teke na kufi presque potolo babongo penza zaki lokwa okufi mais ozo miyeba te ozo mona ka ozo vivre et na tribunal wana basambisi nga makambo nanga ya vie c'est-à-dire msuba koloba tala ozalaki kosala musala oyo metala likambo boye pona nini osalaki boye alors ozo samba pe ozo répondre po il faut répondre batu bafandi ba jury batu bazali boso bazali kwa ba juge balati pena kwa ba juge siko ba keso ba ko tuna yo lié na vino zo yanola na mokuse na resisaki pe bazaki baindwa bazalaki ba noir mais nazo ko kate bilongi penza malamu te. Alors tango bazo sambisa nga esili ndenge pe nazalaki ko ganga pe ko loba voir même na réalité bato bazali ko bondela ponanga oyo bazaki ko loba ke nzambe ko tika mosi oyo akende te nzamba atalisaka bango atalisi bango ke non azo samba na tribunal e ba moni pe ndenge nazo samba lokwa molende penza pe bayebisi bato babia nzamba atalisi biso azo samba na tribunal mais molende. Donc na yoka kango tangu na zonga ki na mokili. Alors tangu na sisi procès na longa kiango. Na kolonga na longi balobi olongi procès toza ko signer. Bato mibale ba signer na ko signer po yo ozonga na yo. Okende ba soigner yo. Phrase wana na ko yo kango pe mingi. Mais sikoyo mutu moko nde ye nanu atie signature te. Ye toki atie nde sikoyo okay. Ce n'est qu'à partir ya wana mutu moko azalaki wana lokola je peux dire un ange messager pour expliquer yo ba makambo yo zo saisir bieto mona yako ya abanisu ko réexpliquer makambo yo zo bazo loba na yo alobi te ndengo yo ki balobi boy donc olongi na yo basi ba signer batu mibali mais troisième wana il faut y a signer soki kaka ya signer ndoke alors tozo kende na yo pona omona troisième nde yango ezalaki tokei na ye pona mona troisième siko nga na idée na ngai nazoyeba pete troisième yango nani donc tokei kaka po ezalaki likambo oyo ke non il faut lokola eza ye mtazo aza important troisième mois oui parce que batu mibale basigné kuna na en tout cas démocratie ezalaki te po balobaka na démocratie la voix de la majorité nde alongi te mais siko kuna majorité elongi mais moins pe eloko esalema te po moko. Donc na misatu wana ponga naza motei analyse makambo. C'est-à-dire loko nyonso to eza ko déranger il faut réfléchir pour pona nini boy. Donc yaki komona penza ke
bato misato wana bango batambolaka de pair soki moko aboyi mibale wana il faut batala pona nini aboyi balukela solution po bango nyonso bazala d'accord liango likambo sikoyo esalaka ngai mpe na kati na ngai mpe namonaka yango bien te nalobi mibale basi basinye moko yango azolingo sinye te nde bayebisi nga babi te tokei ye nde tokokutana na ye ntango tokei tokomi na balabala moko na balabala wana nde papa oyo azali kolanda ngai oyo azalaki messager na nga alimwe donc c'est comme si épreuve wana ifalaki nga moko kaka nakutana nango donc eza lokola neti batie mutu wana babi bon totika ye réaction na ye totala soki akosala nini namoni esu te nga moko kaka na balabala te namoni ye namoni balabala ngo ezalaki mulayi en tout cas namoni banzete epai na epai nazomona sikoyo bato bazoya batongole bazoya nazaki loka baki musika moyena saisir bango balamu ezalaki te nde naye komona le bapusani pembeni nanga naye ko reconnaître papa Kimbangu oyo tolobaka mingi papa Kimbangu ya 1921 alati liputa bazoya na mutu moko pembeni naye. Mais oyebaki ndeni ke wana papa Simon Kimbangu ya 1921 motuna wana eza penza ya otuni pena motuna ya moko kitoko. Ah bon? Oui. Parce que na milieu na kolelaki même temps na famille même temps na ba vidéo to kotala banini comme papa Kimbangu ezaka penza koloba mate. C'est même longi peut-être ko kanga penza ye ko yeba ke azaka boye ça moi passé. Mais eloko ekamusaki ngai ezali komona kaka ngai na moni ngai na ye miso mibale etalani ya tali ngai na tali ye na ganga mbala moko papa Kimbangu ono za na koma oui na kata koma mais na balabala wana natika linga moko na balabala wana so continuer mutu tozaki na za sute po avant na mona ye balobi toke mona troisième personne yende sikoyo a signé po ozonga na mokili donc en fait ozonga ozwa baswe na yo ndela na moni ye ndenge ka kotuninga penza ça c'est vrai et daki na phénomène moko ezaki un peu mystérieuse parce que au moni mystérieux plutôt au moni ezaka soki oyeba mutu kala sikoyo bobunga na kala metango moni ye mbaba tel dans sens wana mais na ndenge penza ya boye c'est bizarre na kamundeni na connaître qui mais en tout cas na avec l'état na ça qui est fort na luka ko comprendre ngo na lobi tango mosusu na bo mwana na monaka image moko ya yeboye balakisa kaneti documentaire peut-être image wana nde efanaka na mutu yango nde tango na moni na gangi papa Kimbangu ezaki phénomène moko nga nazali koyeba te sika nazali na mutu bazalaki na ye mutu wana ye aza mutu aza en vie bakotambola bango mibale mais nakokaki kopusana te nazalaki retenu mpo na kopusana mais nalobi papa aleki ngai ntango ye aleki nga esali ngai sikoyo natika lokwa nga moko na balabala yango molili mwa na fin mwa molai pe nzela ezo continue nalobi soit nakatisa boye ou soit nakende nalanda ye po aleki ngai mais aza kotamwa malembe ntango akomi pembeni na bakotamwa malembe ya lokwa mutu akozela nga mais ntango napusani te bakontinue nde nalobi nakei esika ya uti kuna nde nayaki komona tata Kimbangu Kiangani na yebite soki na ya noli botuna na yo donc tango ya tatango omona ki boso papa Simon Kimbangu en 1921 après tango apusani oyo komona papa Simon Kimbangu Kiangani ngai nde na pusani na bina kei na yeba uti wapi tango pusani omoni papa Simon Kimbangu Kiangani mais tandis que yo papa Simon Kimbangu Kiangani na omona yete ye penza en tout cas contact pe pasaki yete pona yeba ki yete muto yo monaki pona nini kaka mbala moko kamati kombo opesi papa kombo papa Simon Kimbangu Kiangani parce que yo na omona ki yete non
sikoyo nde nazoloba boye eza parce que nayebi ye sikoyo c'est-à-dire na ntango wana nayebaki te ke ye wana Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais namoni nzoto na ye konini kaka ndenge azalaka na kiti ndenge baye kofandisa ye na ndenge afandaka na ndenge akrwazaka maboko na ye ndenge asalaka ntuka na yebi ba geste wana ntango alobeli ngai tosololi nde ngai namonaki maloba Jacques ya koloba wana eza nzambe kaka mutako koloba boye natelemelaki yango pe na lobaki na ye o esengelaki na ngai na loba soki bolandaki mwana ba témoignage mususu je crois na lobaki yango c'est là nde yayaki koloba siko phrase moko phrase wana bandeko na ngai yango wana nde nzoka oyo bazalaki kozela ya botika ye akende tango alobi nde namoni mbala moko message oyo ko expliquer nga ye isusu aye Paulo bananga lobi lokola lobi bo esili ozozonga makambo nyonso esili selani na eko komana bi troisième angonde na yebi yete nde mukolo wana nde siko ngana lamuka kana koma na yoke siko batu bazoloba olamuki osali 1 mois na koma 1 mois c'est l'ande lokola na lamuka pe nazoloba te misu pe ezomona te munoko eza te mais nazoka bavoix batu bazoloba alamuki osali 1 mois nde ce qu'on a réalisé que batu wana namoni Papa Kimbangu mais na kisika ya wuti oyo wana nani mais donc estika la kinga siko lokwa trouble nde plus tard pona motuni otunaki ke ndenge nini oyebi ke ye wana Kiangani ezali ntango bayelinga yi ba biloko totalaka ba video nde ntango natali na moni ye azobima nde nabangaki na lobi oyo aza pe réel nde natunaki balobi ye nde chef spirituel ya Kamba Papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya Kamba te ya église kimbangiste et représentant légal sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani si nde tamba naoka ki malili parce que nakanisa ki eza makambo moko oyo elekaka na koma pas que eza la réel pena ndenga fandaki na tout ce kaza ko sala donc ndenge kaka na monaki yango ndisko naki kotuna aza nani ye na Papa Kimbangu ya 21 batu bazai ko mene bandeli nazwaki batu malamu te batu malamu te mais na ndenge penza on arrêtenaki ezaki non yende petit fils ya Papa Kimbangu Simon Kimbangu ya 21 donc après tango lamuki on sala ba recherche na yo pena image paysage tango na mona lobi na mona ki place nde ba bia wana nde Kamba pona bi na mona ki pena batu balati ba vert blanc bazo tambola nde na moni susu yango ne ba bia yango Kamba alors nazalaki troublé ezalaki tout en tout cas au départ on azoloba lelo pona nga nazoloba soit délivrance soit eza ye moko molimo na ye penza ekiti pesinga makasi wana mais na temps wana kozala na réveil ndenge biso penda te obateyaka na réveil Dieu est esprit un esprit na ni chair ni os tozali kuna ezali nde Jésus Christ to c'est-à-dire ba kombo ya batu mususu tete wana tu ba serviteur kaka mais siko na mona bato ndenge wana bazala na droit ya koloba sur ngai c'est-à-dire soit azalawa soit azonga kuna mais na mona ki ba milimo mabe na banaki na bitumba avana ke le tribunal donc na bundi na longi mais kuna na komi ko ndelo kwa bato bazande lokola baza maître ya vie na yo wana siko autorité zaki sute c'est là ndezala kanga moi trouble parce que nazai koloba mais bateya bango te oyo banani bomoni donc il faut la moto mikotisa ki makasi na réveil pour comprendre que non Papa Kimbangu ya 21 na Papa Kimbangu Kiangani batu wana baza batu mususu baza batu mususu baza banzambe oui mama Feza mais tango sikoyo obimi na koma ndenge tango yo bimi na koma osalaki combien de temps po ete makanisi wana ya yo ke na mona ki botana zaki na koma
eloko ya liboso nazalaki nanu komituna bamituna mingi nazalaki heureuse te sadi nazali komona neti ke nauti place moko boye et na réalité nazovivre eloko moko boye naaki su na posa nango te siko nazalaki nde na susi na comprendre tata Kimbangu aza nani c'est-à-dire oh lelo nga nakomi koteya naaki koluka mutu nde alobela ngo nga sikoyo azalaki te mingi ezalaka maloba ya mabe keba kuna papa kuna kutuko mekotia kutu makolo kuna te kokobe vie kobeba donc moi babiloko kaka ya mabe batozoloba na yo oui bazoloba batobia na bangesoni na basala malade c'est ça quoi voilà donc parce que zaki évangéliste donc na batobia yozo lingoye papa Simon Kimbangu mais batobia bato basalaki Néhémie babungisa Néhémie pour ayeba na papa nangai qu'est-ce que ça veut dire évangéliste tango nga nazolo ba crio ya tokosama ki mingi wana ba titre wana tu évangéliste normalement ndenge mateza kuna ke ya oza mopanzi sango oui mais ozo panza sango nini yanko les messie au nom de Jésus mais eloko yo ko panzi fo ye bango pokuna ba koma ke no tolobaka makambo to yebi oyo to vivre oyo yo yebi te o vivre te ozoloba kaka ozoloba nini balandaka oyo ekomami na mokanda tata Nzambe na Bible ba ekomami mais est-ce que basosoli yango po eza na bato pe balobelaka bango loko enike éthiopien balobi ozotanga est-ce que ozo comprendre oyo alobaka nini nayebi te soki azolobela nani donc mingi baza lokwa ye mama feza na kanisa ozalaki évangéliste na tango wana tina mokola lelo epai ya bandeko na biso pasi yo utaki bango bamonaka lokola donc nkolo Yesu aza mutu te mais papa Simon Kimbangu biso lokola tosambelaka mutu na kanisa bino kuna au nom de Jésus est-ce que vraiment Jésus wana oyo bino bona ko lobela boye baki vraiment Jésus yango soka yango moni eloko nde na lobite parce que nata yo zo lobe évangéliste zo panza sango mais tango na ke na koma kasi falaki na mona Jésus Christ te parce que yo zo ko loba Jésus mais yo ko kuti batu mususu tandis qu'on a ko tatola monene au nom de Jésus au côté tribunal kuna mais Jésus au moni ete mais kasi fallait ko banda yende mutu fallait na place ya tata Kimbangu fallait que ça lande Jésus Christ ya lo bake non mosali na ngai nakuta c'est moi Jésus Christ oyo beli abana ko tatola monene na ngai na mokili siko ngafuna bundu ngai oyo na yeli yo mais au monde maman papa Simon Kimbangu na moni tata Kimbangu ya 21 la tiliputa pe azotambola na muto oyo aza en vie bako tambola ba mibale donc pona ko lakisa réalité ya likambo wana yango yaki trouble eza lokwa servoir mutu etoke pona koloba ke no mutu wana baloba kufa azosa nini yao pe azotambola mutu oyo aza na vie ya kufina note c'est que mutu aza en vie wana ya msusu ayebi ye na lukaka mutu wana na sala 5 ans likola koluka ye mutu alingo pianga numero nete kaka toza na numero na ete mena yebi msusu bazaki nango numero nani ya mutu wana nde bayaka koyela nga video balobi tokoyelo video mais bango le bazoyela nga video bakanisi ke bazoyela nga eloko moko pona luka kasi na sosola tata Kimbangu yango balobi émission yango eza ya bazoba mais bazaka ka bazoba po ndenge penda batia na makamela na kati zaka bazoba mais yo tala nanu loko zaka mayele boko yo moko koyeba ndenge otala siko émission ba l'action siko tala batango nde bazoba penza yo moko ko oya bazoba donc tala pe bazoba ngo voilà oyo bazoba ko pesa siko mayele siko te bango ndenge bazai ko loba bazobosa na ke bazopesa siko mayele balobi yebo tali siko bazoba ngo na ko luka naye ba papa Kimbangu asa nani parce que yende mutamaka kinga liboso posoki na mona ka yete nangaki na kenenzela wana te nangaki na rebrousser nzela mususu tangu na moni na freiner nde na lobi na ke nangina kanga uti wapi pona akina confiance nde na ye tangu na kei kuna nde na ke kokutana na tata Simon Kimbangu kiangani siko lokola nazaki na lokola neti oza na posa ya kososola oza na souci ya likambo moko bazolungolo bate tango siko ba comprendre que ozo tuna makama papa Kimbangu soit au église kimbangiste eza pembeni yao na boyaka boko limbisa pourquoi na boyaki parce que esala kinga mwa kanda na lobité batu bayebi tata Kimbangu baza pembeni na ngai yao ngai na panzaki sango ya Jésus Christ bango baza ndelo bapate na kokende pe kuna te
donc nga naza koluka kaka oyo ngai namonaki donc soki na yoki mutu azoloba tata Kimbangu nde na koluka ye cela nde balobi ya zela toyeloka si émission moko ya bazoba po eza na mutu moko azoloba papa Kimbangu donc soki oluka mutu aza koteya ye tozoya na ye mais eza émission ya bazoba yo moko komona ntango baye nango nga mpe na mutu na nga déjà intérêt ezalaki mpe te na biloko yango mpe bazoloba eza ya bazoba bo baya mpe na biloko ya bazoba yango totala kaka ide mpe te jour baye nango na tie natala na kati mutu azo expliquer makambo yango ya bazoba bango bakoloba nde mutu nga na monaka ye na tata Kimbangu nde nagangi nalobi oh me ye na monaka ye na koma na tata Kimbangu wana sikomundu pa Simon Kimbangu kiangani te wana nanu tata Kimbangu kianga te wana nde nanu mutu azaki na papa Kimbangu ya 21 nde nagangi na misu na bango nalobi me tat oyo na monaki ye na tata Kimbangu ya liputa nde balobi na nga balobi oyo kombo na ye nani bonga nalobi nga na yebaka ye kala na kombo mosusu me aso te ya makamata bopesa nga nalanda yango bien asa kopesa ba chiffre aso calculer alobi papa Kimbangu père éternel nde sika sikoyo nakokaki te nalobi te aza père éternel te asalelaki Jésus Christ mais lokola namoni mais eza bongo etumba non mais eza etumba parce que tokosamaki mingi c'est-à-dire que na kati ya mutu biloko oyo bozwaki yango nde ezobunda na kati na vérité oyo ezomona makamba sika sikoyo ezosala guerre sikoyo kete ekolanda te eza ndenge nini père nzambe aza esprit ozomona te mbala moko nakomoloba te ndeme bato wana bango nde bakomaki interpellé po balobi yo wuti koma omoni papa Kimbangu na mutu wana oyo tobengaki zoba seke komiseri nga na yebi parmi bango misusu kutu babalaki même bafami kimbangiste oui po bango basezisaki likambo bacomprendre eloko wana me nga nazalaki nanu na trouble c'est ça bon donc sikoyo na suite nde naye komona papa Kimbangu kiangani nde natunaka le balobi aye nde kombo nde cela sikoyo nde lelo nakoma soko bake oui namonaki nde papa Kimbangu kiangani kaka na video wana kaka ndenge bapesaka nga. Merci ya solo bandeko bana pa Simon Kimbangu ya tozali kolanda mama Feza bino suboyebiye na ba réseaux sociaux na ba témoignage monene azali kolobela biso leka papa Simon Kimbangu ni tokoyi koloba ni tokoyi kobakisa ya solo yo mutondimela papa Simon Kimbangu depuis kala tina mokola lelo uzali kosala nini papa Diangenda alobaki yango mama Feza ba kimbangiste mingi bana na ngai bazana nu libanda mais ba place oyo bino bovandi soki obateli yango te yo moko kotika place okokende tozali komona papa Diangenda banai kolobaki azalaki akozala arbitre azali ko arbitre siko ba match entraîneur papa Simon Kimbangu kianga ndenge mama Feza uti koloba monaki ye tala lelo e moment mouila ko 60e anniversaire na ye depuis autika kibiso et 10 ans oyo depuis l'exhumation banda alongaki na ngombe Kintsuka akotaki na Nkamba Yerusalemi mwana papa Simon Kimbangu na kanisa tozali kolanda yango papa Simon Kimbangu kiangani na kati na équipe na ye na match ya munene ezali kosalama auto 6 na cycle 14 et 18 tozali kokota sikoyo tobandi centenaire ya papa Diangenda kimia oyo ayela kipso na kati na mokili tozoko kende na l'an 2021 centenaire oyo papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye papa Simon Kimbangu le 5 avril alobi na mama Mwilu azali koyoka deja mongonga papa yankole simesia oyo nkole simesia tokolobaka yango oyo nde papa Dialungana azalaki moto mwindu pamba tazalaki mwana ya papa Simon Kimbangu alobi na mama Mwilu kende kobeta ngonga mama Mwilu ke kobeta ngonga totalaki tanga ke kobeta ngonga na tongo ye amonaki mutalibosa vandaki na kiti otokolobaka Satan azongi pa mobali na ye na tongo wana
poete sa mbali na ye tala otindi ngana kende kobeta ngonga me muta liboso ya vandi na kati na kiti wana muto yo babwaka ki ye na likolo oya tosa ki yote ye wana ke kokuta kuna e mutu papa Simon Kimbanga ke pa mutu wana Satan alobi na kiti na kati lokozo banda lingomba na yo ngai pe na kokota na kati na lingomba na yo bana pa Simon Kimbangu akocha komi pasteur akomi diacre akomi catéchiste akomi concierge akomi mondimi tozana ye ndenge papa Simon Kimbangu kenga na lobaki ke 75% bato bakitaki na mokili bazalaki bana Satan 25% bazalaki bana na ye mais lelo alobi ke etikeli kaka 2%. Papa Simon Kimbangu na 6h kilte koti le 6 avril tango kilte esili na le 6 avril alobi na bango ke banda lelo batu bayebe kaka bakende kosambela pai bakendaka banda lelo to banda kosambela biso makambe bandi boy kilte bimi abani ko kene na ye akena ye na zandu azui mwana na ye papa kisolo kele na âge à 7 ans azali ko kende mbala moka yoki papa Nkolo salobi na ye papa dia lungana ayebisi ye parce que Nkolo sazalaka mondele tazali moto mwindo ye wana papa dia lungana ayebisi ye Simoni kota na kati na ndako wana mama moka zali na kati na pasi ya mutu ba mama batata bana pasi Simon Kimbangu pona nini papa Simon Kimbangu keneka kosalisa mama oyo azalaki na maladi ya mutu papa Simon Kimbangu ayaki pona biso yonanga moto mwindu mais malade ya mutu wana lingi kolobaki biso bato mwindu ba nzamba tala bato yo kondimi okende ko bikisa tala zalaka na malade ya mutu bakondima yo te bakonyokola yo mutu na bango salaka bien te bato mais papa Simon Kimbangu andimaki ke na kokende na kobimisa bango asalisi mama ki antondo bomona ki sima nango alandi ye lisusu muto yo basalisi butu bomozalaki na pasi kasi alandi ye lisusu alobi pona nini oye ko bikisa ngai tala moto mwindu muto ye ko bikisa yo ozali ko landa ye pe lisusu olingi bandi pe ko swanisa ye mentalité moni yango wana biso bato mwindu tala makambo tozalaka nango mais papa Simon Kimbangu kiangani l'incarnation papa Simon Kimbangu aye alobi bana na ye 2% babandi kokota babandi kozonga elo to mama na so mama feza ye aye abandi kotatola monene papa Simon Kimbangu mais yo epai ozali na monoko kaka bele ngai nazali kimbangiste papa m'a dit surtout na poto awa papa m'a dit papa lobaki na ngai mama feza yango wana monaki ke ba cotisation na kati na match ezali tozo na 3 ans tina 2021 ba cotisation yo ye tala mokili na eningani ozali kotatola monene tandis que bana papa Simon Kimbangu babanda de bauta o batukuma kaka koloba papa m'a dit tozo na distraction tina mokola lelo yango tozongili yo mama sima na yango makambo nyonso yo monaki lelo yo esika yo utaki ozalaki évangéliste ba pasteur bazali kuna ba prophète bazali eloko nini oyo yo lelo okoteya na batu wana pe nini susu oyo koteya na bato oyo oyeko kuta biso oyo papa Simon Kimbangu asalisaki le 6 avril oyo mutu esalaka bien te papa Simon Kimbangu ayebe toza kobundisa ye kaka tina mokola lelo yango mona katina mokola lelo moto mwindu division na division koswa na bele pai okoloba na biso nini na bato oyo place yo utaki e na lelo oyo yo bandi komona biso na nokoto bandi ja komona bakimbangiso oyo kokuta oyo baka papa m'a dit okoloba na biso nini topesi malo. Merci beaucoup papa Lambert. En tout cas on a kolobana ba oyo sika na utaki
ezali eloko liboso na lobaki yango pe tout à l'heure na likambo etali évangéliste tango lobi na lobi évangéliste nde aza nani. Évangéliste aza mopanzi sango, mais sango yango akopanza eza sango nini? Po tolobaka makambo toyebi pe oyo tomoni. Soki totangi memi na makomi kaka oyo totangaka toujours toza kotanga Bible oyo tozali na yango avant ba tozwa ya sika. Ne kuna ezali na passage moko balobi te non. Tolobaka makambo surtout ba apôtre ya kolo Yesu. Batunaka bapekisi bango abi bokota bokoloba makambo te ya kombo ya muto bokotanga ngo te. Bango balobi bo juger bino moko. Soki eza normal to loba makambo biso to vivre te pe to monite. C'est-à-dire vaut mieux to sanzambe que to yokela bino bato. Est-ce que ça normal to loba likambo biso to vivre te oyo to yoki pe to moni na miso na biso to tatolango te. To sabino bato boko pekisa biso na kombo wana ube to sanzambe. Conclusion ezalaki te no bakotatola oyo bango bamonaki bayokaki bakoloba yango. Yango na likambo wana papa tango tolobi évangéliste lokola toza toujours na cadre ya tokosamaki mingi bazoloba évangéliste prophète, mais soko koti pena na mutuna na bango sérieusement emsu bamona na bango penzambe yango te tango supe bayoka pe yete c'est-à-dire baza ko vivre nde na ko réciter kaka maloba wana pe bazali kozala lokola bato oyo bazali ko kanisa toza ko vivre na illusion nga na koki koloba. Donc na tango zoloba oza évangéliste po ba oyo babandaka makambo na cadre ya solo ya Yesu ya mwindu ndenge tolobi awa bango bamonaka ye bavivaka ye batalaka makambo na ye nyonso pe batatolaka yango. Mena koboma bango nyonso ba oyo bayesima bakomi kobetela bango nde masolo tango musu pe masolo transformé parce que soki totali memi kaka na Bible wana ba passage ezalo ezokolakisa kazaka mwindu yango nga naza kolobelaka bato nalobi mutu soki azalaki mwindu donc azalaki africain kombo na ye bakoko benge na kombo oyo ezali na minoko ya bapaya te fo babenge bakombo ya baindo loko le komi kombo wana. Donc c'est que ele ne loko moko na kati wana yango nga na koloba na lobi esika tozalaki mingi na ba illusion tomona Jésus Christ te tozaka ko réciter ndenge bakomi wana plus tango zo réciter pe ko kolotela ngo ndoto po réciter. Mais te yoka mama feza kolimbisa na bande kwa na biso ke ba msusu komona Yesu alobaki na ngai namona ki Yesu nabala Yesu yipo zaki mwasa Yesu na tango wana po nabala Yesu mais makambo ngo na mibali nabala Yesu na basi nabala Yesu. Oui obi obala Yesu alobi na ngai alobela ki ondenge ni oyoka kaka na lotaki na ndoto balobi na ngai boye to bapesi nga Bible to boye mais ko vivre penza boye ndenge ba oyo babandaka ezaki te. Yango tozolo baba titre wana excusez-moi évangéliste prophète tout ça là eza ba biloko moko normalement mopanzi sango panzaka sango ya vérité nazalaki na bango na yaki par exemple na conférence ya mama mwilu tofandaki na batu boye to balambaki boye toliaki boye tosisa kutu te tobimaki libanga yango tozo panza tozo koyebisa po to vivre yango mais yo vivaki te oye babeteli nde yo lisolo po ba ozo uzota ba évangéliste babetela bango masolo moyena bakomi na Bible. Donc eza lokwa batu ba vivre te tiko bazo réciter siko ba oyo ba vivaki ba bateza ki boye te. Donc neti biso ndengo toko bakelelo yo na tango yo zalaki na koma donc okufaki OK na mokili wana OK komona papa Simon Kimbangu et lelo oyo soki to lobi ke makila papa Simon Kimbangu na mokili tozana ngo tozana ba papa na biso tona mama na biso makila papa Simon Kimbangu tina lelo bazali ngai na koki koloba boye Bible wana eza nango makambo na biso baindo parce que soko tangi yango na esprit ya papa Kimbangu okomona no ba trace ezali keza ya baindo Yesu kako ya Yesu même tina bapoka eza balakisa babi makolo na eloko ya makala donc ezo la samwindo
na Ezekiel pe balakisi bamoni aspect na ye lokola aspect de rein eza mwindu donc azalaki ya mwindu eza makambo na biso mais soki totali na kati ya papa Kimbangu tozomona ke non ye aye na monaka donc eza peka na Bible wana ke na ko passer mon peuple en revue c'est-à-dire que tango ya ye ko tia mise à jour abani ko luka pe bana na ye bazali na ADN na ye ADN spirituel omoni muto ayebi aza na droit sur yo parce que ozali ya ye akoya ata asenga permission po ayebi ke ADN nange eza kuna oyo ngai na ye kozwa ye mais tango sikoyo aye kozwa biso toki lokola bana oyo bayibaki biso koyiba ozomona moboti na yo ozokamo bi oyo nani susu oyo pe ya ngai tokosamaki mingi yango tozoloba papa na esika wana mingi bazoteya makambo balobela bango mais ba vivre te na tata Kimbangu toko vivre réalité o vivre réalité aussitôt à lobby aussitôt vivre lango à lobby botika ya kende o vivre lango zongi na mokili nani aza na pouvoir ya koloba na mutu aya wato azonga na mokili pona na koti na mozindo tele to nazoloba langu na komi esika ya papa Kimbangu autaki wapi kuna na moni papa ndekengani mais na yeba kiteke ye nde ikombo kenga na ko yeba ngo après mbe mama Feza motuna musu na ko bosa na te ndenge tozali na kati na radio télévision Kimbangiste na kati na émission masolo ndeko na biso mama Fifi Ndongala atunaki motuna na ya lobike mais tangu yo okendeki na mokilo ya ba wei et pas yo okendeki osambaki donc tangu bazongi sio na mokili elingolo bake olongi yango zongi ou bien ezalaki ndengeni bon kozonga ni ko bate kolongi eza na mususu apo kozonga po tana ye kokaki te azongi po ngai ezalaki ete non na baoyo babondelaki pe po na ngai na mokili oyo batikaki na mokili kobondela po na ngai bazwaki message ke akozonga ke azali na makambo ya Nzambe akosalela Nzambe donc nani sita akozonga donc ezalaki bongo donc c'est-à-dire que ngai kokende pena ce n'était pas likambo wana mais problème ndenge na comprendre siko ezalo kwa neti il fallait qu'il na sala rendez-vous na Nzambe wana Nzambe na ngai na mona ye na soso ozalaki na mokili tango avant tout zwa moi pasi wana ya okota na koma ozalaki mosa tembe wanaki ko sala moi tembe na Nzambe ou bien na oui kofinga te kofinga Nzambe ya moto mwindu ou bien okangamaika na Nzambe ya mundele dès le début na ngai ya koyamba évangile ndenge bateyaki biso ngai soki na kotanga nazali koloba ete oyo eza makambo na biso baindo nazwaka message wana keza ya biso baindo avant déjà okota na koma oui kolo Yesu azali baindo baza koloba nga me azala mwindu pa eza kaka akufa pona bato nyonso ngana lobi tebe makambo eza ya biso lokola eza ya biso ifoto tala Nzamba lingi tozongela ye et puis nazwaka même message ya keno biso tosumukaka na baboti sikoyo toboyaka ye Nzambe yango afrapaka biso tobimi mokili mobimba ba message nga za kozwa yango wana donc côté ya koloba ke na lingi Nzamba mwindu te nga ezalaki sute po nazalaki na message wana. Merci à solo bandeko bana pasi mo Kimbangu toza ko continuer na émission na biso to monique mama Feza lobi pe mingi bandeko botali ko na mama Feza pona ko pemisa yo mwa moke to monique na sima basali biso signe poete yo senga nzembo na yo oyo kolinga pa mateko tozali ko mona yo tango nyonso yo moko yebi na sengi na yo senga na batasima o bazali na sima baza ko tala yo papa maman Fifi Ndongala azali papa prof azali papa Giro azali pe papa na papa Henri Fissanso azali o bazali na sima senga bango nzembo na yo sima tozongi su na plateau loba na bango sikoto na sita pesio maloba na sengi nzembo ya yangalala ya solo bandeko mama Fifi Ndongala papa prof papa Giro papa Henri qui soit oyo kinsaswa oyo yena mokola lelo kotala biso to sengi na bino na sima bote la biso wa yangalala poete to yangalala la mama na biso mama Feza to sala esengo na nzembo na ye esala ko nini nzembo musoko zali ko yokamu
bon na ebandeli tango nazali koyemba ngo mélodie kaka eza kosepelisa ngai esana comprendre makambo bazoyemba mais plus tard tellement bato bamonaki nga na esengo wana de kule na mboka wana pesa okendaki mpe bonaki mpe kosala mais yo mpe bonaki na bacontretemps mboka wana bazalaka na contretemps na biso osalaka na biso omona mais yo ozalaki na mwa contretemps na mboka yango mpe okendaki oyokaki mpe wayangalala kuna te kuna no nayokaki yangalala te na mokili te kuna nayokaki kaka ke c'est ici l'armée du salut ntango nakomaki esika papa Kimbangu awutaki wana nde nayokaki mongongo wana elobi c'est ici l'armée du salut. Oui, c'est ici l'armée du salut. Tosengi wayangalala simatozongi nakati na plateau na biso Tolanda, c'est ici l'armée du salut. Merci Tolanda. Sumu yake lezingilanga ya benzenge luvuluzu nkinga makumvidisa enda za kutata Kimbangu nzongelezo untombole mudibulu jalufa tata ntondele tata simo tiangani untundisa muzimbitezi kadinge nzambi ya masemeto watu dilandefi kemba tukemba kuvukyame ungensidikyo nzambyame mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame kanda ndombe kembela kadikitinu kya mazulu munge kya kulumuki na vanza yayi nzambi tata mfumu isu mwanda velela baisi bavwata nkanda ndombe mwafilika ndombe kembela tata simo kyangani untundisa muzimbitezi kadinge unzambi yamasemeto watudilangefi kemba tukemba kuvukyame ungenzidikyo nzambyame mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame imbangu ngeimbangu diafika yaswekama yeyatombe mwanda velela waiza mwamunza uvandanga yepetokanzika twakumvisidi ounu ukisunzu dikwa betu atutondele tata simo kyangani untundisa musimbitezi kadinge unzambi yamasemeto watudilangefi kemba tukemba kuvukyame ungenzidikyo nzambyame mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame yayangalala mwene nzambyame
yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame yayangalala mbweni nzambyame. Ya solo bandeko bana Papa Simon Kimbangu to uti kolanda nzembo malamu yo mwana Papa Simon Kimbangu tala kaka esengo chanson yo tozwi toza na nzambe kati na biso me ye aza na kati na mokili apesi message na ba angelo likolo bazongiseli biso na mokili po te toyeba soki ye aza na nani kasi eloko ekosalaka nga Papa Lambert mawa biso ba choriste ya Papa Simon Kimbangu ozo yemba nzembo mais oyebi na yo makambo eza na kati te ozo sosola no makambo nzembo donc tokendaka na chorale olobi lobi soprano yembaki bien te mais nzembo wana toyembaka na kosenga na biso na ba dirigeant soki tokoyekola nzembo asika tolimbolela bana na biso surtout bazo kobota mawa toyebisa bango ke tala nzembo oyo elaksi boye mama Feza oyoki nzembo tozongi sikoyo nzembo so oyoki osepeli ok oye sikoyo lelo toza na yo na kati na plateau oye kokuta biso toza deja na mitema mabanga babanda koteya biso tozalaka na nzambe tokoyebaka teke tokozalaka na nzambe kati na biso kaka biso Papa Diangenda teyaki biso Papa Kisolokele ateyi biso yokuti Papa Diangenda Papa Kisolokele omona ye te omona ye moyoka kaka lisolo na ye mais ozala na ye te Papa Diangenda ye nga yongo monaka émission masolo ndengo monaka ngo bo maman to ko na lobaka ngo ezali tout à fait diangendiste pamba te yende muta pesi biso vraiment pour ya lelo oye kokuta biso na kati yo ye bakimbangisto yo papa sa ponaki bozaki ne lembo depuis likolo avant botama moment na ngo ekoki oye nini oyo koloba na biso tozana mitema mabanga tolingi ko changer titina le tolingi ko yeba te kaka slogan oye ye kaka ye batu mususu kutu azalaki na kati na lingomba akekaka moi a déplacer moke moni Papa Diangenda avec toi atiki biso na cercle mais ba musu bazo ko matamira cercle ngo bazo bima libanda aketala makamni za libanda tango akei libanda abandi sikoyo kofinga na koloma be sikoyo yo yeli biso so mona Papa Simon Kimbangu oyo komona Papa Simon Kimbangu kiangani siko Papa Simon Kimbangu kiangani oyo monaki aza nani omonelaki ndenge nini e limbolela biso mutanga za lingani vraiment motuna moko motuya na koloba kaka nani akoko yeba phénomène loko lobi par exemple ya football le phénomène babengaka ya mi-temps mi-temps omoni mi-temps ezaka bato babeti bale babeti il faut minute moko eza wana il faut stopper bato bakoti mi-temps bazimo à 15 minutes oyebi yango vraiment le bakozonga bakontinue mati soki basilisi mati minute wana pe s'arrêter 45 minutes yo se koki basalaka nini batali nani alongi soki balongi te lokwa matini parfois soki eza coupe du monde babini penalty prolongation makambo akolo Yesu na makambo Papa Kimbangu eza lokola bongo kolo Yesu aye abeti mita Papa Kimbangu aye bomoni ezalaka pe ba misusu pe balongoli alaki kobeta azoki to nini bate apate misusu bakoti susu po mati kaka moko mati ezali kana mati il faut tiba luka nani akolonga
po etumba oyo ezali tolonga na mbuta mutu wana oyo aki kotante na jardin d'été wana tolonga alors kolo Yesu aye alongi nayoka bakimbangise bayemba na jeteki kolo Yesu okita wa ose tata na atindaki yo pona kokufa pona biso basumuki poto bikana kanda na ye tata simoki mbangu kolo Yesu atindaki yo pona kokufa biso basumuki ya pona biso baindo oyo tobunga donc yepa yeko beta bali donc elingi koloba na motuna na yo lobi mingi baza matoi mangongi papa to bandela kotanga lisusu kaka buku wana okomona ba oyo bazalaki na kolo Yesu lokola batoma afandi na ye aliaka na ye makambo nyonso metango oyo nyonso ya koloba ipa tome kotiawa ebinya me ba misusu ekotaka pe fandi bazalaki différent lolenge na lolenge tango akomi lokola sekui bayebisi ye kolo Yesu abimelaki biso awa alobi nga nazalaki te soki namoni te na esika pena bachubaki ye wana na simbi yango te ya awaya ya kanisi ke azoyoka bango te nazaki koyoka tango aye kobima siko Toma aza présent nde alobi Toma tala misapi yango ndenge nini ya yebi kenga na lobaki boy biloko wana pe bato bazoviva mpe na tata kimbangu kyanga kendenge nini ya yebi likambo oyo boy alobi na ya alobi tala alobi kozala te lokola mutu oyo amoni nde andimi ifo kondima mokolo mosusu pe balobi ke lakisa biso tata po alobi oyo amoni nga amoni tata me alobi lakisa biso ye ya alobi me oyo amoni ngai amoni tata nafandi na bino ntango nyonso bozoyebanga te kasi kolo Yesu ayaki kaka lokola bapapa kiangani kolo Yesu ayaki kaka lokola bapapa dialungana kolo Yesu ayaki kaka lokola batata kimbangu azolia aza pe kosala pe koyoka nzala koyoka pe pasi nyonso me kati na ende bonzambe ezalaki na kati bonzambe eza nzoto te bonzambe ezo eza kati na yo po yango ya kati wana ekufaka te soit toke bokonzi ya libela soit toke lifelo ya libela po bato pe ya lifelo bakufaka te bakoyoka pe pasi donc yango nde akati yango wana c'est ça sikoyo motuna wana papa pona koloba ke bandeko oyo tokuti ngana koloba kaka ke eza répétition ya chose tokendaki mita na kolo Yesu sikoyo tokoti na papa molimo mosantu balobi nini lingomba bilombe nauta na bino na likolo pona kotonga lingomba ya molimo santu yango wana boyika piko na misala pote bilaka bilongama siko mutu na mutu pe na ndenge na ye aye kotonga lingomba molimo santu to aye ko se distraire baze belé papa donc eza les répétitions mita wana basalaki po bataille ezo continuer to sila na satana bataille ezo continuer ko tata kimbangu pa ye akufi po na biso bayindo a restaurer mais kaka ndenge ezalaki pe na ko bato akolo Yesu kaka pe na tata kimbangu pe continuer na papa ki angali pe e continuer c'est-à-dire ba mode de vie ya bato misusu bazo ya pona kolia na ye po apambola ngai papa tia maboko nazwa musala mais azane kozwa ngo akerte mususu pa zo ya po ye moko pa lobaka ya bibo yawa ya te po boza pena na posa masolo na ko ba me boye po bolia kilobi mapa botondi yango bo Yesus donc ndenge lekaki kuna loko ezaki mitan deuxième to bani sumati bale même chose ezali ba même nini ezali papa donc pona kolakisa ke biso ba oyo tozali oyo ndo surtout bandimi tata kimbangu bazali kozala na tata kimbangu kiangani eza ndenge moko pe na kolo Yesu oyo asosoli ya kolo Yesu akososola facileba oyo atugo eza na ba oyo bakolinga ye na ba oyo bakolingete eza na ba oyo ba ye distraction eza pe na ba oyo pe ba ye na bango kolekisa l'air kaka misusu pe ba ye penda sérieusement mais maman feza na kanti bande ko dali kolanda biso
ndenge yo zongi papa Simon Kimbangu kiangani akovandaka na nkamba Yerusalem. Est-ce que nkamba wana pona yo ndenge ozali komonela makambo ezali kondima na yo? Bato mosusu baza koloba na kondima na bango ke nkamba eloko moko ekozalaka kuna te. Papa Simon Kimbangu kiangani azali incarnation papa Simon Kimbangu te, parce que na tango biso nyonso tozalaki elongo papa Diangenda aza koloba na biso ke papa Simon Kimbangu alobaki akobotama na lisusu na 1918 wana ezalaki na 1910. Papa Simon Kimbangu aza koloba et papa Diangenda aza koloba na biso ndenge nga na zabo mama Feza na yoka yango epai ya Nzambe molimo sa papa Diangenda ke papa Simon Kimbangu alobaki akobotama lisusu na 1918. Apesi biso exemple bapesaki médaille ya papa Simon Kimbangu, même médaille baye kopesa ngo pa na ye. Azolakisa biso ke ye wana kaka papa Simon Kimbangu. Mais batata na biso pe na tango pe biso pe tozaki bana tozoloba oh mais ndenge nini papa Diangenda susu azala so papa Simon Kimbangu. Toloba tobandaki koloba. Mais kaka maloba wana ndenge oyo kaka ndenge nkolo so ateyaka yango kaka tozomona papa Simon Kimbangu kaka maloba papa Diangenda lelo tozongi nango papa Simon Kimbangu kiangani toye koyoka susu ke papa Simon Kimbangu alobaki akobotama lisusu na 1900 soki ya tiki mokili oyo mokolo ya kotika akobotama. E batata na biso bazalaki oyo bazalaki bamonaki bazali melelo oyo kaka biso bato toza na kati toujours kondima ngote tokomi lokola baso bazali ko wanga na ye baso bali ko teka ye donc ateki ye kaka pona mbongo ngana lingi na ngai bazali yete abo zono mwa eloko andimi sikoyo yo ndenge yo monelaki na mokili wana nkamba pana emonelaki yango ndenge nini et papa Simon Kimbangu kiangani azali vraiment nani loba na biso lelo na kati na masolo na plateau ndenge tozoko tuna omekana nuko limbolela biso moke simana yango tokotuna motuna ya mwasi ya papa Simon Kimbangu na conférence oyo ye et tokozonga na mama Fifi Luyola et pas le bana biso moke le ka mama Mwilu tozonga silo maloba na kato comprendre nga merci na comprendre mais motuna na ko kozongisa pona koloba motuya ya ndako wa moto est-ce que zalaka mokolo ndako to ezalaka ndako po mutu apesa valeur na ndako na zini mezo ndenge tozabo ezalaka liboso motuya wana eutaka epai ya mokolo esika wana to ndako nde motuya otuni likambo kamba na kamba soki bazoloba nini ngai naza koimona ke ce n'est pas kamba ndezo sala tata Kimbangu mezali tata Kimbangu nde asali kamba lolenge moko pe bapesaka biso saba jour ya repos balobi mokolo ya repos sabat to samba po biso toza bato ya to bimana tokosamaki samba mokolo ya kobondela bapesa ngo pona nani mokolo wana ekomi plus que biso to biso ndiye mutu tozali plus que mokolo wana eza biso donc motuya ya likambo eutaka kati ezaka nde mutu soki mutu asosoli tata Kimbangu mutu asosoli tata Kiangani nde akotosa akorespecte kamba soki mutu asosoli tata Kimbangu nde akoyeba motuya kamba mais soki mutu asosoli nde tata Kimbangu te azali na tina na yete mais kamba pe akobanobeta ne kaka tour moko touristique akangi na ye ba photo azongi na ye atangi ba photo alati winga nakendaka pe kamba mais motema na ye est-ce que kendaki kamba est-ce que comprendre loko eza kuna omoni okoko sala fête pe to za na sango mawa misusu ba ye kaka po bakokisa nombre po bato pe bamona te nga pe na ye te mais na moko mususu pa kozala wana mais aye penza na motuya ayebi esika nga na kei bazaka tutudi moko te donc po na biso il faut to yeba ke non kamba te mutu yango eza motuya po lelo bakokisuku pe lelo tata Kimbangu pa ko sika bita zoko détruire kamba
mais ça na Bible Siloé ba détruisa kangote et c'est ko ba kokutana na Nzambe temple ya kala ya Salomo et détruisa ka tenenge ba beta na Bible wa est-ce que ça temple motuya ki motuya to eza Nzambe ba kumisaka nde yende apesa ki valeur na isika wana. O comprendre papa na ngai na donc elingi koloba ke no mingi soki bazo changer te eza pona nu basosoli mutu ango te basosoli tata Kimbangu te Kiangani eza la papa Simo Kimbangu ya 20 eza la papa Kiangani po papa Kiangani ye mutu aza kosala sikoyo musala wana eza susu ya 21 te sikoyo biso tozalaka ni tolingaka mingi le passé tolingi présenter adage moko comme le aimons-nous vivants toboy le tolingaka mingi le passé donc ba to akala ndeza bien oya tozomona boye te ne alors que kolo Yesu pe ba o bazalaki na ye balingaki ye bazalaki na ye na vivant na ye biso to yesi mande ba beteli biso lisolo na ye ta musu pe ya ndenga ya lokuta siko lelo balobi mise à jour te ezaki mi-temps prolongation papa Kimbangu ye a ye ba continuer deuxième mi-temps mais na deuxième mi-temps on dirait sali prolongation molimo mosantu ba yembeli biso na nzembo ya bilombe to ye poto silisa to tonga lingomba molimo mosantu papa lingomba te za motuya o eza motuya za Nzambe ye moko alobaki alobi bo sepela te ke boza bana Abraham de c'est Pierre si bakoko bimisa bana mususu donc batu basosola to soki to sosoli tata Kimbangu Kiangani to yebi motuya likambo aza kosala musala oyo pe balobi ya ye po ete bangomba nyonso ba famille nyonso esangana mais est-ce que batu bako aider na musala wana po ba bangomba nyonso ba famille nyonso esangana? C'est ça aussi le problème. Po batu bakanisa ke Nzambe ifasa yemo ko aza Nzambe asala yemo ba bosali ke toza pe banzambe toza banzambe Nzambe pa tiki pe biso mo a partir ya capacité donc c'est OK biso pe to sala nous sommes ouvriers na Nzambe to sala donc ce qui aye pona kotonga lingomba kotonga ngo ezali nini biso tout to participer ce qui aye pona bangomba nos ba famille to esangana to participer to banda côté ya ka ba famille c'est quoi ba tribu na biso ezandenge nini et noto bando swanaka o kuna lobia ba Kongo kuna eza ba Kongo o kuna lobia te wana ba Swahili wana kuna baluba o kuna te ba Kongo to kipe ba to ba yaka soki ba pangi bango ne ba yeko bundisa musala ya papa Kimbangu Kiangani mais soki bino boza bana na ye bokolo bani boyete toze eloko moko yango to donc il faut to sosola donc motuya eza na kati ya Nzambe soki to sosoli ye nyonso to kosala ngo malamu ba oyo balingi pe ko changer te baza ndenge moko na ba oyo bazaki na kolo Yesu oyo bazalaki ya mabe bazali oyo ya malamu pe bazali pe bango pe baza important faut bazalaka po bamonaka ba oyo bazo pambolama o bazo tosa baza différent pour lobaki na lilobate vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Merci à solo mama Feza, merci bandeko tozali kokende siko na suka émission na biso pona kolobela tozongi likambo ya mama Mwilu pamba te yenda yaki molongani ya papa Simo Kimbangu totali na tangu na kalankolo esutangu ya ye avant na kati na mokili pendant 30 ans mais tango aye kozwa baptême Jean-Baptiste aye ko baptisé ye nde esika mokili ya koyeba mwana na Nzambe ye wana parce que eloko esalamaki bo Nzambe na ye ebimaki na kati na mokili ma botamaki déjà Nzambe papa Simo Kimbangu aye alati loposo susu ya moto mwindu ndenga azalaki kaka na kala ye aye kozwa molongani nde baye kobota bana misatu papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda Kuntima e na bango misatu wana nde toye komona papa Simo Kimbangu Kiangani kasi lelo tozali kolobela lika mama Mwilu mekana no pe moke pa pona te tomoni kolobi pe mingo pema tokokena mama Fifi pona lika mama Mwilu
eloko nini ya motuya oyo okoki kolobela biso pamba te tobanda kolobalika mama Mwilu depuis tobanda 60 ans yango oyo tolobela kaka lika mama Mwilu asalaki mama Mwilu me lelo akokisi 60 ans mokili ningani et tokoti na processus oyo nde tozokoloba tozokende tina l'an 2021 mais nini oyo ya motuya kokoloba na biso po ete mpona mama Mwilu mama Fifi topesi maloba. Merci Papa Lambert na mutuna osili ko pesa ngai. Avant na répondre yo ya solo nazali kolanda mama Feza na bokebi mingi. Ya solo nazali passionné ya kimbangisme. Na mona ka eloko esepelisaka ngai te soki na koti na makambo ya papa Kimbangu. Ko yeba makambo na ye ko luka yango ko tuna mituna pona makambo papa Kimbangu e pesa kanga esengo na koyiko sola makambo papa Kimbangu tala tokomi. Na mona ka yango na loba nini e dérange kanga ite. Alors même nzala. Nanzala esilaka. Na kokozonga mwa moke na o mama Sfera ba ipoza kitoko nde na okota nsima mama. Zonga na yo papa. Boli misanga ibino baso bozali kolanda biso moni masolo oyo ezalaka ya kitoko mingi. Ya solo na sepeli mingi. Na réponse mama Feza apesaki. Na motuno yo tunaki. Mais nalingi ko kota lisusu pona kopesa ngo mwe elengi. Na ndenge elengi yango pe yango biso tozokotolinga kawa. Na ndenge nini? Na bonza beno elengi yango. Otuni ye kamba ndenge nini? Oyebi réponse apesi foza moto maele po sosolai. Pour comprendre réponse wana. So oza moto maele te ba msusu na mona ndako bazali ki frustré. Mais na moni pona mi yebine tozalaka. Batuni nkamba. Mais ndenge nini okoyeba importance ya kamba soko ebinano monene ya papa Simo Kimbangu te. Papa Simo Kimbangu nde asali nkamba. Po liboso ezalaki na Angola. Royaume des cieux elingaki ezala installé na Angola. Et pas maman qui aye vers le ciel et ciel n'ont pas cru. Abina kolongola ngo bato bakanisa ngo na Israël. Azongisa ngo na nkamba. Ingeta. Mama Feza biloko alinga kasiko yango. Azongisa ngo na nkamba. Siko azongisa ngo na nkamba balobi na livre ya Job. Je reconnais que mon Dieu peut tout et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Donc nzamba azongisi bokonjola na nkamba. Ava fongola o misu oyeba monene ya Sion, ngomba ya Siona, nkamba Nouvelle Jérusalem. Il faut yeba nanu ye nzambe. Nzamba ye na 1921 na nzoto ya papa Simo Kimbangu. Bato pe fo ba yeba pona nini ayaki na loposo moindo. Po loposo moindo nde ezalaki loposo oyo ezalaki ko subir ba injustice a makasi. Pe ezalaki loposo ya liboso ya ye moko nzambe akela. Et tu es qui peut-être parce que quand le papa Simo Kimbangu a yebeta la mutu nenga ya usala maki Antonio na mutu biso pe ba oyebi soki bakoti sio virus soki ezalaki ya makasi po elongwa yango omoni nzambe moko esengelaki alata nzoto po alongola biso po ba prophète boni baleki bakoki te mwana na ye pa ye ameki asali mabi je demanderai au Père qu'il vous envoie un autre consolateur ezalaki likambo ya pasi po foko yeba ke mutu azali nzambe. Moto azali nzambe ne balobaka bapesi o poison il faut antidote na ngo eza donc antidote ya moto yaika ye moko pe nzambe yango moni papa Simo Kimbangu alataki nzoto aye na 1921 tango ye na 1921 abotamaki na 1887 le 12 septembre pe bato bayebaka te mpona nini papa Simo Kimbangu abotama le 12 septembre eza ba recherche photo sala yango po bomona pena ke papa Simo Kimbangu rien n'est au hasard mais wana eza masolo ekoto osola mokolo mosusu. Na 1910 alobi na baninga na ye nakobota masusu na 1918 mais papa Kimbangu yo tozana obo 1918 okobota masusu ndenge ni bakasa ita masusu na ndenge ya tradition Congo mutu soka kufi après abotami quelque longia muto lokola entele to pese kombo wana to tombola ye nde balobaka to pese kombo abo mais nzoka zali koloba ngo spirituellement mais loko wana eleka papa diangenda ndenge yo moko pe uti kolobango andima yango aloba yango papa nanga na 1910 alobi na robota masusu na 1918 bato ebele baboya yango mais biso nyonso bakimbangisi tondimaki pe toyobaki eza bongo mais komi na 1951
alobi na bas babokilo na ngai misato oyo baza na mikumba oyo akobota mobali abotinga me bele la bakimbangiste bakoma kokota likambo wana dute ezali mawa. Or intellectuellement to raisonner, qu'est-ce qui est difficile? Que moto en 1910 abotama na 1918, soit moto komi na eko kufa lo bagena robotama lisusu. Qu'est-ce qui est facile à accepter? Ezali oyo azokufa na ya lobiki ande nazokufa na nga moto moko sora boti su mwana mobali bo pesa soit kombo na nga. Ça c'est facile à accepter. Mais lelo bat baza ko telemela yango. Maman feza merci. Soki ososo li papa Simon Kimbangu kianganite okososola na monene ankamba te. Yango moni bato mingi o bayebi valeur ankamba te. Po bayebi na bango valeur a papa Simon Kimbangu kianganite azali nani. Moto na koma. Okende komona papa Simon Kimbangu kiangani na se ya bawa. Ozo monena muto aza na bomoi. Otika komona ite. Oyoka esango te lokote mokolo ba peso cassette hôtel elongelobi. Mais mutango na mona ki yeyoti. Déjà papa Simon Kimbangu il avait du mal même à reconnaître. Heureusement ni ne spirituel et sali ordinateur ne disque dire ne spirituel et sali. Papa Simon Kimbangu bongo siko yake mona papa ki anganya oka lisolo te lokote azali kutuko kipata makamna biso ba kimbangiste te kote wana ifoto sosola. Donc nalinga ki kaka kozonga mwa sima pona ko lakise loko wana effectivement papa Simon Kimbangu ki anganya mama feza lobi yango bi azali na ba Yuda azali na ba Thomas avandi na ba twebele ye moko alobi oyo ezalaki yango pe pardon alobi soki bolobi akala boloba donc na makambo nyonso akala ezoleka to ba peke ya sika nango pe ezali Bible pe a martelé alobi rien de nouveau sur le soleil ce qui a été yango ekozala pe c'est ce qui sera rien de nouveau sur le soleil donc ezali kaka eloko moko mais na sepeli na ndenge to ko ba conclusion na ya ndenge asuka na ba question pe ce qui alobi prolongation. Papa Simon Kimbangu kiangani. Bon, prolongation après prolongation, ni sous ezala. Et comment bâtir au bit mort si bit. Et si li. Donc yendenge zawana ayena eko suki sa makambo. Voilà, papa Simon Kimbangu kiangani nenga zawana yesuko yo. Ezali prolongation. Cause la sous lo msuto espérer. Auto mekaka to zong c'est la bango ata bimoko, to mekata na prolongation. Tala mati ya Coupe du monde en 1998. Oye salaka ya France na Italie je crois ou bien na betaka coup de tête et umbela ka mutako tia biteti bakei prolongation alors na prolongation faut absolument donc bimo pas match ici bien mort si bit et ça sous sa musique donc d'être comme wana na ebité franchement bateau bazolandanga patron à 4e génération et quoi quel patron à 4e génération et quoi quoi vous bakisaka na sima patron ya 4e génération et lobana ma la fin après 4e génération le romsusu ezate si c'est toute la génération patron de 4e voilà yango tozoloba oui prolongation bon mama feza sikoyo ngai patron ya 4e génération ezanani kasi papa kiangani te sa divinité donc ndenge zawana yango tozoloba yango mukileka kofinga ye ezokotelemela ye donc ndenge ezawana jida bazongi susu ndenge ezawana bazongi na nutrance ndenge bango mo bato ba justice bazobakala nini na bango bapierre bazongi kutu na puissance moko au carré ata 5 fois 6 fois baza na force mais siko makasi yango et c'est souka ils ont la question à temps bon maman continue na pona to komi na suka pamba te au moniteur voilà donc au maman fait ça lembi donc nous les baraté il y a ça soda maman général ponga na mona okake bokota lelo sikoyo bokota ngo sikoyo yango bokota maman fifi nongala ozoko kota okomi nini sikoyo lelo yo wana maman donc pona kaka ko beta sete na o maman fait ça lopi ya solo tokotaki na mwa ambiance ndenge ezalaka kaka mais na ndenge penza ya bosolo bandeko na ngai batata ba mama o bozolandanga kimbangiste non kimbangiste l'heure est grave botala mokili ndenge ezali kotambola l'heure est grave
moto akopesa biso kimia na mokili azali te ezali papa Simon Kimbangu. Kasi soki totangi na Bible alobaki bayebisi biso tango ye moko akoya il aura une progéniture. Kolo Yesu toyebi histoire na ye nani amona mwana mwasi ya Yesu to bana Yesu. Mais Bible lobi oyo wana akoya kozala na progéniture. Akopesa nzoto na ye, sanctuaire na ye, tabernacle na ye. Yango eza na nkamba kilongo pa bato nyonso baserekeyaka. Tokomona babengaka ba diplomate, ba ambassadeur ya ba pays minene nzela nkambe ya pasi. Momona peza ambassadeur boye azobina. Oh, États-Unis ko grande puissance. Oh, soka bengi mokonzi kaka boye mokonzi. Azolenga yemba. Pays mo mekei nkamba. Wana na nzela wana. Faut piquer. Mais akomi wana lembi azopangusa motoki. Aye, lokwa mwana mukie. Mais nous-mêmes le Congolais et interpellera biso te. Mutu oyo avandi awa bato minene bazota bipai na bipai bazo kotala ye. Bongo biso to vandi na kwena yo bombe. Musala te. Eloko pa malonga te tala pasi na pasi tozala ona mboka. Kufa epai. Salubrité epai. Tozala ki bato oyo biso nde to lakisa nzela na mokili. Mais lelo yo mawa. Kasi mutu mawa pourquoi oyo papa Simon Kimbangu agena ko salisa wana mama ki Antondo ezaki na tina to koti siko bien to koti siko to glisser pa mama mwilo o moni siko mutu wana yo kasi mutu wana kisi nango ezani biso ba mama mto aussi sa mutu wana ya solo oh mais papa Simon Kimbangu sa pese makampa ba mama boto mama mwilo beta kingo asa kini sisi kimbangu po ebika ke mama muta atidara mwana ebara mwana o mona tata zo na ba grimace yo sali mama bitika na ibni na osa ayebi ali na ovansa mwana osola mwana yibimo tango bandeka yebisanga yibaki cheke ngwa o mama na zaiki na nza mais pas tata olobate donc papa Simon Kimbangu asi ayebaki yango omoni 60e anniversaire à maman Moulou Skoto koti na sujet na biso o ezo sala pe événement et puis actualité na temps o tozali na ngwa 60e anniversaire à maman Moulou biso ba mama to koti na air oyo maman Moulou alingi koza susu na oubliette te alingi sikoa koma na lumière yango azali kopesa ba lumière nana alibaki ke mama Feza akoki koningisa mokili ata bato bakomona kaka bazo banaliza yango te ko banaliza yango te o mama Feza azo sala ebuti nzete ekei mais lobi pe mama Moulou aza na posa pe aza na ba mama pe belé o azo sala kati na bango poto telema biso nyonso ensemble ça lokola synergie une force pona koteya oyo kasi toteya sunini 4e génération ngo munyo lo ni suto koloba na actualité ni ndo mokili ka papa Simon Kimbangu kiangana to yasu na likamni oh politique opposition li machin te politique est comme papa Simon Kimbangu religieux comme papa Simon Kimbangu social est comme papa Simon Kimbangu nyonso comme papa Simon Kimbangu parce que yende siko comme na clé ya bonheur ya biso peuple noir. Donc il faut sikoto kende ko yekola ye to sosola ye nango mama Moulou akomi kopesa force akomi kopesa courage et pas ba mama ebele po ete biso nyonso sikoto telema to mekola ye na ndenge ya tambola ki azalaki mwasi azalaki na mayele azalaki na stratégie ya makasi azalaki na habilité à kosala makambo na ye azalaki na discrétion azalaki na lolenge na ye même na habillement même na makambo ebele foto bando sala effort parce que habillement na biso ba mama baby na milongoli la ngai te ba habillement na biso ba mama e baby elobeli na biso e baby etamboleli e baby makambo ebele or papa Simon Kimbangu azo compter pa na biso ba mama bamboka mususu to iba matana ba religion mususu mwasi a musika makambo nyonso eza mibali mais tala o papa Simon Kimbangu alakisaki apesi importance c'est pas ya mwasi siko azozela biso basi yango to kota en action yango na lobi kaka ba mama Mwilu toza pia mokili mobimba na lobi kaka te ba kimbangiste ba mama Mwilu ko banda na ba femme ministre ba femme première dame ba femme médecin ba femme maraîchère ba femme nyonso na ba domaine nyonso tozali entrepreneuse pardon photo la mukatozo exemple ya mama Moulou toko tsande bonzambe ya solo la crainte de Dieu c'est ça le commencement de la sagesse ce qui to kotisi crainte wana biso ba mama nde toko siko la mokili na biso ndenge mama Moulou a réussi ko pesa biso que ça soit les indépendances politiques et spirituelles tozo bunda na nguya mama Moulou toko zwa yango
en tout cas moi moke nalingaki kocontribue yango wana na commentaire mpe nazalaki nango ya kotia na ndenge tosili koyoka mama Feza lelo. Merci bandeko bana pasi mokimbango mama Feza yo pe to pesi susu mwa moke po ete olobela biso molongani ya muto yo monaki na nzela ya bawei tango bana kokende mais molongani na Yesu koyo mama Mwilu nini oyo koloba na biso ya mutuya oyo kokomemela biso po ete to koti na kati na likambo yango po to tombola lokolo mama Mwilu po ete ba mama ya mokili mobimba et surtout ba mama ya Europe balamuka bakende kosilisa maladi wana oyo papa Simon Kimbanga akenda kosala na mama Kiantondo ya mutu balongola biso maladi oyo ya mutu wana po to koma to za traitement po to zonga mutu to landa papa Simon Kimbangu Kiangani pe toto sankamba pesimalo. Merci beaucoup. En tout cas pour na kosilisa na likambo etali mama Mwilu lokola lelo ezalaki occasion pe ya tosalaki conférence débat na koloba na thème ya héroïne méconnue hein. Thème ezalaki bongo je crois. Oui. Une héroïne méconnue ngai na défendaki plus l'héroïne dans l'ombre. Donc eza lokola moto yo aza molongi mais bayebaki yete. En tout cas na sepelaka mingi koralia yango kaka na dage oyo tomesana koloba mingi derrière un grand homme il y a une grande dame. Mama Mwilu azali spirituellement d'abord parlant mama Mwilu aza symbole moko ya makasi tokei na koto ya soutien ya musala ya oyo ya soutenaki apesi exemple ya soutien alakisi biso ba mama donc akomi référence pour na biso ba mama pe tozomona pe lisusu na komba oyo ya travaisaki alongi yango a facilité siko biso tâche po biso tokende kosilisa oyo ya silisaki te na likambo lobi ya mutu pasi ndeni bakosala mpona ba mama na ko rejoindre kaka mama na biso fi luyola ndenge alobi eza ba mama mutu bakosilisa po ndako eza musala ya mama église pe eza lokwa une maison de Dieu donc ba mama basala ba soin na bango ba bengi soin domestique et spirituel pona koluka ndenge ni tokobima na pasi ya mutu wana ba mama soki balingi batelema kapenza na likambo ya mutu wana papa Kimbangu a résumé ki déjà kutu na likambo wana ya miracle ya mama Kiantondo eza résumé ya mission na ye c'est-à-dire que bako pesa nga merci ba piaka na mbwa pour balobi signification ya Kiantondo la kisi quel remerciement donc c'est-à-dire l'ingratitude c'est-à-dire oui peuple congolais bazui lui indépendance mutu pasi mutu olandi susu mutazi lui indépendance bazokotisa ba makambo oyo eza na tina moko te yango bakotune awo alors que solution efandi wana epai na papa Kimbangu c'est vrai eloko tokolobaka ba mama balamuka ba mama bazwa exemple mama Mwilu mwasi azali penza oyo soki atelemi a soutenir en tout cas apportaka penza eloko moko ya malamu elikambo ya prolongation tolobi oyo eza motuya parce que papa Kimbangu na oyo ya yaki kosala ndenge na yoki phrase moko pe bimaki awa ba papa balobaki yango ke bana na biso ebele bazali banda bakoya donc bango basi ba monaki temps oyo biso tokomona lelo ba monaka déjà ba mama Feza bakoyaka bakolobaka déjà na banini ba misusu pe bazali o bakotala biso tango mosusu pe basi ba mona bango me baza pe na trouble biso tozaka nango liboso bazoyeba te eza ndenge nini eza envoûtement eza nini mais nakanga kaka keloko moko c'est ici l'armée du salut ingeta phrase wana so kaka na komile batu bako sekanga misusu maki batu bako soutenir batu bako lamuka mais apena misusu pe balobaka maloba mabe komona penza oki nem misusu na mawo komoloba nem soupe na bungi te mais soki kana komine sika wana c'est ici l'armée du salut mbala moko na zwi kimia donc pona wola kisake ba mama bana musala makasi
mama mutatelemisa église po mama aza mutakota bikota kota ayebi ba place ebele ayebi ba papa bazo réfléchir ezateke ba papa basala kate basala kape mais papa ami pesa makambo mingi na maboko ya mama donc mutu pasi oyo yango eza tokosama kite po kokosa mezaka na mutu papa yango siko tozosala travail yango oyo tozobenga ya kolamusa éveil ya conscience kolamusa to uti wapi to komi to okende wapi donc bandeko na ngai ba mama to telema papa Kimbangu asali ya mingi pona biso malgré to pesa ki merci ba piaka na mboa l'ingratitude mais sikoyo to sala tout longa oyo to longa ki te poto kende liboso pe to sepela na bilaka oyo ba prometaki biso na moni mingi akoloba te mama na biso asa fongoli koto ya mama Mwilu pa na biso aza penza mama banebele ye wana ko biso tozo benga meme la deuxième Eva mama Mwilu ayebo ko inauguré yango lisusu akomi mama ya nouvelle civilisation oza mama Mwilu kia wanga nzitani Marie vraiment c'est pas pour dire pe ba pesa ki ko bo Marie po ba yebitina misusu balobaka balobi mama yo lobaka tokosa maki mingi mais Marie wana bakomo kaka ya mindele te ozaka kunga lobi te misusu ezali pe kaka code eza ba mo code po tokosa maki mingi soko ke ko bimisa kombo ande misusu ba comprendre tango lobi Marie ba se référer yango wana batie po na code ba comprendre que Marie ye wana ya Eva ye wana oyo mama abotaki mama na Yesu oya moindo ye wana lisusu ya Yesu kozala mama ya Trinité donc mama Mwilu azali ko mériter éloge na biso. Merci maman feza pe bande ko azali na tokomi na suka émission na biso tokopesa bande ko na biso yo ba mekaki ko linga o ba lingaki ke tobengisa yo na kati na plateau maman révérende Makaya na kanisa maman révérende maman Génie oyoki ke maman feza tozana ye awa tomoni pe papa na papa Henri mobali ya maman Fifi Luyola ye pe andimaki yango tozala na ye et maman Nelly Mayavangwa kuna na paroisse à Londres na Grande-Bretagne maman Dédé tozalaki na ye na nini kuna na paroisse à Grande-Bretagne tokomona maman Seleki Nanga kuna na Rotterdam pe bandeko mosusu oyo bamonaki ke malamu totia likambo oyo maman Feza zala Delo lelo tozali na yo mama soki likambo to komi na suka moi to juste na temps mingi te moi 1 minute nini oyo omonike likambo papa Lambert atuninga ngote mais ngana lingaki koloba yango mais atuninga ngote pona nini osiliki na yo pe soko oloba na biso na seki pe osilika na yo pe na likambo ngo pourquoi atuninga ngote donc wana penza kosilika te tolobi tellement lelo mingi peut-être yo ne fa ko rappeler nga to bande ko pe ba système pe ta so ba c'est ça en tout cas tolobi mingi na conférence tolobaki déjà mage to sala ki débatté mais nga natanga ki kaka lecture na ngai et puis awa pe lobami mingi en tout cas je pense que Kimbangiste oye etelema Église universelle etelema nouvelle civilisation. Merci nouvelle civilisation lelo pokoti na nouvelle civilisation na kati na plateau suka papa Simon Kimbangu kiangani yo lobini parce que malal boso kota na plateau ya papa Simon Kimbangu kiangani sikoyo lo olobi na biso nini lelo na bande ko zali ko na biso ko loba nini na likambo yo ko kota na plateau papa Simon Kimbangu kiangani na koti na plateau d'abord na moni aspect ya liboso na no eza na physique boye modernisation amoni peza ba outil moko ya bien c'est la classe c'est la modernité et ba son kitoko ezobima image pe marie malamu o eza aspect physique sikoyo ya o etali ya molimo nzambe molimo mosantu asungaka pona batema kitoko eloba makamingi awa po ezali chaîne ya molimo mosantu yaya kana message du moment pona batu bapambola manango basala ba émission oteka ndenge bakosala ba place mususu ou bien ka po baloba kaka mais en tout cas bayoka molimo mosantu ekozala bien pe kosunga ebele o bazali banda
pe na ba oyo pe baza na kati. Merci maman Fifi Luyola. Likamuno ya oyo papa Lambert na sengi mosilika. Papa Lambert, pourquoi tu n'as likambo te mais fallait na lobango na lobi yango te mais na 1 minute. Silika na. Ah, papa Lambert na ki kanda. Dès na ki kanda siliki. Oui, yango wana. Voilà. Tu l'as presque nyoso. Oui. Eloko liboso na kumisi tata Nzambe mokeli na sepe na likolo ye wana Nzambe na biso tokobondelaka na solo nyoso. Na ndenge apesi biso mokolo oyo. Ndenge to se retrouver na esika oyo pona kosola masolo oyo kopesa ye kaka lokumu. Nazali ko saluer courage ya mama Feza na ndenge azali kopanza sango ya papa Simon Kimbangu. Na kati na mokili mobimba soki ye moko pe papa tende baba ni ne vient près de moi soki nga moko na attirer ye enga esala maté en tout cas mais alakisi pe molende pona makambo tata Nzambe babi le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc alakisaki violence na ye. Merci mama. Merci na bino banso bosungi biso boyambi biso lelo pona kosala émission oyo nga ezamba liboso na ye papa tona koti na ina zonga simona bi na bosani te pa mindele obia pa na biso pona yebi ke biso batu mwindo to ana lelo to ana ndenge na biso bayebela biso so ifo mona mwa makasa mona mwa basalite bani mais na ye na moni on est na komi na France Télévision. En tout cas merci bon continuer bongo papa Simon Kimbangu a continuer ko assister bino financièrement et spirituellement. Merci. Namoni tosi tosali oyo nyonso tokoki koloba pona ngai mais na sir na banda ko bazali sur na ba question misusu peut-être bazali sur na posa ba yoka biso na lolenge mususu mais silité to continuer na biso to kosala ka ba émission mondele sa sangisa na mokili na ye Allemagne Belgique Paris koma loko eloko moko tango nyonso na bandi to na posa mama Feza ko boya ta ko ya surtout so ezali na likambo papa Simon Kimbangu nde yango wana kaka na lingaki na bakisa vraiment merci mingi na bino nyonso équipe ya Ratel ki boyambaki biso tata Simon Kimbangu apambola bino mama Mwila pesa bino lisusu ya ebele po ete mbala sima tozwaka ba émission ya kitoko neka mama Feza lobi ba émission ezali penda inspiré oyo kokolisa susu spiritualité ya bana papa Simon Kimbangu na oya kati na oya libanda yango wana eloko kaka na ngaki na bakisa. Merci à solo bandeko bana pa Simon Kimbangu tokomi na suka tosengi ke epai na bino bokolanda biso oyo bokolingaka kotala biso na kati na bandako na bino soki likambo moko to mibale bomoni ke ebetisi bino mabaku tosengi bolimbisi pambate na moma oyo tokomi moto na moto amilengele poete oyo Nzamba bongisi ekitela ye pote toza na 4e génération topesi bino merci ezalaki bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi papa prof Malonga papa Giro mama Fifi Ndongala tozala bomoko tosala mosala papa Simon Kimbangu même ba joueur bazo kokota na kati o papa Simon Kimbangu kanga nali kokotisa ndenga koti mama Feza na deuxième mi-temps mais tela ndenga dali ko dribbler azali ko tia babi mokili tobetela ye maboko tozala na jalousie na yete tozala teke o yasala boyete biso nyonso tozala bomoko équipe moko tata bo moko papa Simon Kimbangu Kiangani pona wana mama Feza topesi yo merci mingi to dambala sima okozongela biso lisusu na kati na plateau et puis mama Fifi pe to sengi na bino merci encore une fois merci pa ibino bobuti tikete papa Simon Kimbangu Kiangani apambola bino azongisa yo na kimia pe liloba na ye ko tika yango te pamba tezali na nzela ya solo papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana Nzambe molimo mosantu oyo monaki na mokila baweyi ye wana tozali kolanda tina mokola lelo e yende mutasali ke po ete tokutana na mokola lelo e plateau ezali ya ye pona lelo tosukisi émission na biso botika la malamu nde tokomi na mbala yasima merci au revoir. Merci, maman Lisa.